Chokomone chimatuta chikofochea chokayo. No image. Banza sango ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. La mort est là. Elle frappe à toutes les portes. Si tel est le cas pour vous, Global PM Service Funéraire vous propose des solutions pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et tous les êtres chers. Adressez-vous vite sans attendre au numéro 25 de la rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge, chez Global PM Express, service funéraire. Pour l'enterrement de vos proches, les services funéraires de Global PM vous proposent des cercueils, pierres tombales, la cérémonie funéraire, le corbillard, les catafalques, la fanfare, les cortèges et l'escorte, des chaises, les transports des membres des familles, bref, la couverture de l'événement funéraire, avec reportage photo vidéo. Vous payez à Paris, Global PM Service Funéraire. Partout, donc, na mito, bon, comprendre événement de Sango ya Congo, awa esalani. Aye panda Sango ya Congo où? Donc na matanga ya ve na biso, papa na biso, oncle na biso, Jean-Pierre Kumbela. Auto tika biso. Donc bon mon événement ndenge eleka, ndenge événement toke na la mort, après tant to longa toke na cimetière bon mon vidéo image ndenge oleka toujours na panza sango ya Congo. Et dit nos images azaka wana ka pona panza sango. Moi-même journaliste Chameau du désert na bossa binote na obi que non. Et dit nos images tango kwa fara Paris, akanga à Paris, azaye moko. Na ye na mona ka ye mo edino image tokos na l'exabino bon mona ndenge batu ba lobby ndenge ba leli papa Jean-Pierre Kumbela vraiment toke non na la mort bon mon événement ndenge leki edino image to na minga olobate yonde éclairage kolobatrote éclairage toujours tokota na 4 toke non na la mort to mona ndenge événement zo le merci beaucoup à suivre edino image tokos net na Banda Sango Congo toujours na demeure na ye bota la bato na kati ndenge zoleka vraiment passe na mo bonne Président Janifai, toi bien la président Janifai awa, président Janifai, moi le Lobéali. Moi le Lobéali, ça encore à pied. Jean-Pierre donc a fait na kisasa ba ina encore awa toke kunda lelo ya omoni tozawa lelo. Ouais. Merci. Non, ça va.
balandi panda sango Congo bomo nakaka vraiment kozanga papa na Jean-Pierre Kumbela lelo eza journée ya suka to kitikaye là toza na salle de mort parce que lelo eza dernière journée to kitikaye na cimetière ya Ville Saint-Georges pas kozanga moto lokola papa na Jean eza dernière journée vraiment passe na motema. Mon ibino monde ba konga cercueil vraiment to kitikaye na dernière. Abi wana bozomo na corps zof. Babio mutokanga masolo na Ville Saint-Georges. Est-ce que moi le lobeli pour na papa na Jean-Pierre Ndasi ko tikabiso? Non mais ezaka pasi na makambo ekweli biso parce que aza vient na biso vraiment tout message na Ville Saint-Georges aza na ba connaissance ebele na famille ndenge ezo salama vraiment na kolela boye eza pasi donc mais sinon mingi ya kolokalizalité ça fait mal quoi. C'est ça kaka esika azali nzambe apesa ye makasi apesa ye esika epai akei abatela ye na banjeli na ye vraiment bazala na ye elongo na esika nzambe abombeli. Merci. Abi wana bongo mona corps yango yo ezokende siko na cimetière ya Ville Saint-Georges. Vraiment balandi ya www.pandasango-congo webi kaka ya bino mopandi sango Congo na kombo edino image na saka musala la ngai nde na mesana kosala balobi moninga malamu baye bakena tanga pasi vraiment tanga pasi boko mona nde bande ko baye ebele pona kolela papa na Jean-Pierre Kumbela na mukolo suka na ye vraiment botala ndenge batu bakolela o boko mona mona na ya liboso charmante vraiment pasi na motema kozanga papa ninga na ye baninga o bazaki na elongo bango yo baye kolela ndeko na bango na mukolo suka. Vraiment Panda Sango Congo toujours né dans la cabine kaka tu es toujours au Panda Sango Congo.
balandi ya www.pandasango-congo nde nalaka bino kaka nayebisa bino kaka esika edino image ali makambo ya kitoko bota nde baokitisa nzoto ya mowei nzoto ya papa na biso Jean-Pierre Kumbela bazokitisa yango botala ndenge fanfare ezobeta botala ndenge famille ekolela bana bakolela pe bandeko bakolela balobi lelo penza pasi na motema kozanga papa Jean-Pierre Kumbela bomoni bino monde cercle ekoti na se ya mabele vraiment pasi na motema Panza Sango ya Congo tozalaka na bino wana na ntango ya pasi mpe ntango ya bisengo vraiment ntango ya bisengo tozalaka na bino ntango ya pasi mpe tozalaka na bino balandi ya Panza Sango ya Congo. Papa Pasteur, nous allons à la prière. Merci d'être venu si nombreux. Seigneur, nous voulons ce matin déclarer ce que Job a déclaré avant nous. Tu as donné, tu as réglé à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mbote papa. Mbote. Ngai monsieur Tino. Ozali nani na kati ya famille? Nazali grand frère na ye donc ye na ko benga ye papa leki na ngai. Donc papa na ye papa na nga ko benga papa na ye noko. Papa na ko benga papa na ngai papa na ko benga papa na ngai neveu. Papa na nga ko benga papa na ye noko. D'accord. Bisikoyo pona ndenge papa Jean-Pierre atiki biso na vraiment na pasi oyo elobeli biso nini yo lobi nini mais ils allaient maman famille non ils allaient maman mingi parce que c'est un jeune homme vraiment très courageux donc avec luka de gauche à droite qu'on est très gentil très bien très social donc voilà. D'accord. Siko nangena sukisa pona koloba conseil nini okopesa na famille lokola likambo ekweli biso pona kopesa bango courage pona biso pe tozo kozela tour na biso parce que omoni ke biso to yana mokili oyo mutuna mutazana tour na ye oyo nzambe akobenga ye pona kopesa baye oyo batikali courage pona bango pe baye bakomilengele yo olobi nini? Na bandi papa pasteur na sala lobi yango donc totaki na mabele tozonga na mabele donc na 5 ba courage ndenge papa pasteur alobi donc tant tozokola tozokola batana biso pe kokende donc tosambela kaka nzambe abatela biso apesa biso makasi tolemba te tozala makasi na kondima mokolo yango soki ekoki kaka ndenge koma na bible ke tozongaki na bible tobotaki na mabele tokozonga na mabele donc c'est comme ça. Ok, merci beaucoup. Merci papa. Mbote mama. Mbote. Namoni yo awa tozana kati enterrement yo landi nani awa? Nga naza mwasi ya pasteur Franco naza na église RDJC et frère Jean-Pierre abandaki oya na katikati na biso tosambelaka na ye donc lelo pe toyi to accompagner ye yango tozali awa. D'accord. Sikoyo ndenge papa Jean-Pierre azalaki kosambela epai na bino yo ozali mama pasteur? Naza mama pasteur abandaki oya osambela ba mardi ba vendredi abandaki oya na ye prière. Sikoyo pona koloba nalingi na tuna yo motuna boye ndenge na liwa ya papa Jean-Pierre ndenge atiki biso pona yo mama pasteur olobeli biso nini na biso baye oyo totikali awa?
eloko nalingi naloba vraiment nga nayebi oloba lingala bien te, mais je me débrouille. C'est pas grave. Nazo débrouiller quand même. Nalingi naloba na ba famille baboti bana tout que ndenge lelo ake atiki biso tozala na bolingo. Vraiment alakisi biso pe bolingo ya bandako ya ndenge pasteur aleyebisi alobi pasteur nasina memi ba famille nasali mingi pona ba famille siko vraiment na pe mape yango nzambe a décidé autrement mais ye ake lelo eloko atikeli papa mbote na biso mbote papa namoni yo na kati ya enterrement awa bon yo sikoyo awa olandi nani bon ngai naza mwana ya meilleur ami na ye da France oyo bakoli na ye basali makambo ti aya voyage et toye na ye lokola famille et puis mwana passé oyo akufi mpa na nga aza papa yango toye koencourager tout le monde donc tolobi kaka paix à son âme nzambe abatela esika kei mpe abatela na oyo basi kotikala kimia ezala na biso nyonso vraiment toye mawa ezali parce que la séparation c'est très douloureux pour na ndenge akei mais c'est un papa pour moi donc c'est la famille donc ya moke nazala koloba ngo wana mbote mama mbote papa namoni yo awa na enterrement oyo esali biso pasi mingi mbe yo olandi nani awa ngai papa Jean-Pierre aza ndeko na ngai mobali na ngai semeki na ngai tokoli na ye na ndenge liwa ekaboli biso. D'accord. Merci mingi akende kopema na esengo. Sikoyo na biso baye oyo totikali awa conseil nini okopesa biso mpona tolanda nzela oyo ekosenga tina suka ya molongo? Conseil nakopesa foto yoka kaka liloba ya Nzambe tozala na bomoko po biso nyonso ndenge tozali ya moto akotikala za te. Biso bato tokokende pa yake ya kozonga susu te tokomona ye susu te soki tokutanaka ekozala esengo mingi akokende kopema na esengo. Merci maman. Mbote. Namoni yo na matanga na enterrement na yebite yo za nani na famille to za ndeko to za nani koko limbola biso. Mes condoléances en tout cas la vie nayebaki bon avi na biso ya secteur ngana mwana njili bon avi na biso secteur azali bokilo ya masa na dela donc naye bon naye assisté tellement na yo déjà donc naye assisté en tout cas bon mes condoléances na famille il fait qu'il est bien en tout cas na sepeli bon nzamba za mulimo na yo quoi en tout cas lo mso baksa pena terre mais yo lobi oza mwana njili ouais ngana mwana njili mais namoni bato ya njili bazi baye ebele awa moni ndenge te bato ya njili baye ebele bamisuta mosusu na bakomite mpona baretard mais en tout cas vi azalaki vie moko boye azalaki na solidarité en tout cas donc bato mosusu bayata mosusu na sale ta mosusu baa na baretard mpona mingi ezala baprès midi bon batongo boye ta mosusu bato mosusu baa na baretard même biso nga mpe nazwi retard na nzela mais nakomi kaka papa mbote oyo akufi c'est vrai c'est mon petit frère toza lupango mpenza côte à côte et voilà que esalinga mawa mingi na komona keleki atiki biso mais eza nzela ya biso nyonso oprécédé biso mais seigneur azala na yo abatela yo sika okei bano batikali na famille batikala malamu. Merci. Bonjour Divine. Bonjour papa. Namoni yo awa na enterrement ozali nani olandi nani? Nalandi mama Bokilo nanga donc zaki mwasi ya papa Jean-Pierre donc naye awa na bana naye to pesa dernier au revoir na papa na biso. Ah d'accord. Mais namoni oza na ba frère yango ezo traîner naketi kango na tika bato o bazolela simake tika fleur. Bongo sikoyo na ndenge papa atiki biso yo elobeli oni na biso bato tika na mokili oyo pona ndenge ni tokolanda bizaleli oyo toko conduire nango ti na suka ya molongo ya biso pe tozozela tour na biso tozala kaka bien biso na biso tolingana penza tosungana penza. Mbote mama. Mbote. Yo ozali na famille? Ah, nga azali vraiment donc pire sœur ya Jean-Pierre ya kumbela. Tovana na ye, tolia na ye, totambwa na ye ba place ebele, tosambaka mebele nga na ye. Donc eza pa ndenge wa. Donc akoma ko famille na nga, eza pa famille na ngai. Esali passe mingi na motema? Makasi.
makasi. Sikoyo conseil nini yo okopesa biso bato totikali na mokili na yo moko pe na kati na bizale na biso ndenge nini tokoko kumbela vi na biso ndenge totikali lelo oyo ndenge via atiki biso. Eloko na kosenga na bato nyonso tu toyeba nzambe to bana kosambela mpo eloko eleki nzambe yali te nana mingi akoloba te. Mbuta, bonjour Mbuta. Bonjour. Nasepeli mingi ndenge tomonani mais ezali pasi na motema na makambo oyo toyeli awa enterrement ya Mbuta ya vie Jean-Pierre. Yo ozali nani na kati ya famille? Ngali membre ya famille. Ah d'accord. C'est mon petit pire. D'accord. Mais yo ozana makambo ya koloba pona ndenge enterrement oyo toye kokunda lelo molimo ya papa Jean-Pierre. Eza mwa pasi pona koloba. Parce que pona Jean-Pierre nazangi même maloba koloba. Ozomona ko tozali ya metozoko okende te. On dit tozalaka kaka na ye. Ozomona ke bato bazoko okende te pona kotika Jean-Pierre. Namoni eza mwa pasi. Kokabana Jean-Pierre eza pasi makasi. Douleur moko okutu ko expliquer ngote. Impossible. Tala kaka bato bazoko okende te. Tunana maloba mingi koloba te eza douleur eleki mingi. Nazangi même maloba koloba ya Jean-Pierre. Eza pena te. Mama mbote na Mbote papa. Yo ozali nani? Ngai nazali nakoki koloba aza papa leki nanga. Donc mwasi na ye mama fo aza mwasi amoni nga nde nakoli na nde nakomi boye. Même moi na ngai ye mutayaki na ye mwana nga 23 ans kuku. Donc ye mutaya na ye awa. Donc tozana ba témoignage ya malamu mpona papa Jean-Pierre. Ezebele noko soto bandio lo bango lelo lemso esila te mikande ekomama donc toza komakaka azaki vraiment papa moko oyo vraiment esengela ite na tango oyo akende donc batu mingi bazolela po bazaka atile na posa na ye mais bon c'est Dieu qui donne, c'est lui qui reprend hein. Toza vraiment na mingi oloba te. Maman mbote na Mbote papa. Kombo na onani? Kombo na maman Germaine. Maman Germaine tomoni yo na kati ya enterrement oyo vraiment esali biso pasi mawa mingi na motema. Yo olandi biso awa ozana makambo koloba na oyo ekweli biso? Pasi mingi na motema pour tonton Jean-Pierre. Tonton Jean-Pierre azaki voisin na ngai. En tout cas, yaya moko bien. En tout cas, témoignage bien pour tonton Jean-Pierre. Mais Nzambe moko ayebi kaka que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Mbote papa Albert. Oui, mbote na papa Sebados photo fashion. Nga nazali fashion photo Sebados. Tozali ko sala musala oyo ya pasi oyo ekweli biso na papa Edino. Donc mais ngai na ngina tuno mutuna vraiment na makambo ekweli biso yo elobelo nini? Merci na question, on a été surpris. Tant on aurait vendredi on a tongo on a sous bien té. Donc si tout le monde me ramène son l'équipe, la famille ça va. Si de l'autre côté enterrement, pour du mal on a parti à cimetière à Villeneuve-Saint-Georges dans 9-4. Tout a gina ma casse pour na Jean-Pierre. Tout l'été tous aranaï. Mais ça linga passe ma casse muto bolinga ki abungi karaboye. Yango esalinga passe makasi. Ah d'accord. Mais sikoyo na ba témoignage belé o batu pe baza ko pesa. Yo posa ba témoignage pour na vie Jean-Pierre. Oui, nous avons ba témoignage na ya bien. Ko pesa moi ta des témoignages. Oui, ya bien. Balobi te soyi mutuka ka kufi. C'est ba témoignage malamu. Non, ngai na vandi na ye. To vandi to sala ba barbecue, to vandi na ba terrain, na mataka na ndaku na ye. Na yebi famille na ye, donc na yebi est très bien. Attaque vient na ngai Jean. OK, na sepeli mingi vraiment na pasi oyo ekweli biso na ndenge ya makambo oyo vraiment tokozala toujours na kata losambo pe toko bondela toujours Nzambe afongola toujours ba porte pa ya papa Jean-Pierre na nzela oyo ya kei po ezela nzela ya biso nyonso. Olingo sukisa liloba. Oui, à reposer en paix. Atika la paix, tous on est toujours assemblés. Tous on a Villeneuve-Saint-Georges. Tous les cas toujours, de temps en temps, pour nous recouvrir Vénabisso et Jean-Pierre à reposer en paix. Merci. OK, merci. Mbote papa. Namoni yo toye na enterrement tokutani yo na yebite ozali na kati ya famille, ozali membre, ozali camarade to ndenge nini?
Bonga nazali naloba so nalobi membre camarade eza kokabwanga aza famille bo nafandi mingi na bango nafandi na vekumbela parce pharmacie nanga ezalaki pa na bango na Kibentele na ye bango nyonso yango donc oza mwana njili na mwana njili na quartier 13 donc esali pasi kwa yango toye ko rendre yo hommage à suka akende malamu apema na kimia do esika boye yango nde toyebaka monene na nzambe donc totika barankine ya pamba o balobi na poto awa mabe evandi biso nyonso tozomona basongisongi mitema mabe mais yo conseil nini okopesa na biso bato totikali na bamaye oyo ezolekela biso na vie ya poto bomoni mboka toye eza na bisengo eza na bonheur mais tozozwa yango na ndenge moko ya mabe mundele ye moko asali eloko yango azula yango na ndenge ya kitoko biso na poto kisongisongi eleki mingi kijalousie eleki mingi haine eleki mingi mais eza yango te véritable jalousie véritable haine eza awa esika towuti so toyebi ke mpasi towuti yango nde tokoki kozala na motema mabe te na bato yango kaka ninga loba bongo merci beaucoup toza na mpasi na motema mais opesaki nkombo na yo nkombo na ngai naza mwana bato bayebi ngai na quartier 13 naza mwana chef Lubaki oyo azalaki chef ya quartier merci. Lève-toi, c'est toi qui console, c'est toi qui restaure, c'est toi qui chante, c'est toi qui bénit. Viens, prends la place et règne. Tu es Jéhovah, tu es celui qui pourvoit, tu peux pourvoir en son, tu pourvois en paix, tu pourvois en restauration, tu pourvois dans tous les domaines. Vraiment, pour remercier Bino Mingi. Depuis, le doigt qui s'en oyo. Les amis des femmes, nous vous remercions beaucoup depuis qu'on a reçu cette nouvelle. Vraiment, Tomoni, Bolingo, Nabino, et pas Inabiso. Nous avons vraiment vu votre amour à notre égard. Nayango, Nandenge ya Koutik Nabiso. Pour cela, comme notre tradition le dit, nous venons d'enterrer cette femme. Okomi atango ya Obanzana. Oyo alendi amoni ki akoi kozonga na ndako pe ya wuti
Mais nous voulons nous séparer maintenant. C'est lui qui se lève en justice contre eux soit condamné dans le nom puissant de Jésus. Comme nous l'avons vu, Seigneur, Jean-Pierre est un homme de paix, est un homme, Seigneur, qui unit, est un homme qui rassemble. Que, Seigneur, après sa mort, qu'il n'y a pas de division, qu'il n'y a plus de division, qu'il n'y a plus de haine, qu'il n'y a plus de rejet, qu'il n'y a plus de mépris. Mais, Seigneur, que cette famille soit unie, l'Éternel Dieu. Nous les bénissons. Et Seigneur, nous les attachons dans ton amour. Que ton bras d'amour les serre, Seigneur. Les serre, l'Éternel. Contre toute attaque. Contre, Seigneur, toute méchanceté. Contre toute sorcellerie. Seigneur, nous les cachons en toi. Et dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Que les flèches qui volent la nuit, le jour, Seigneur, soient nulles et sans effet. Contre ses enfants, contre ses petits-enfants, contre, Seigneur, sa femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour les bénir. Et je fais foi à cette prière. Je le crois de tout mon cœur. Et ce qui a été déclaré, ce qui a été annoncé, Dieu exauce la prière. Que Dieu élève un nouveau leader au sein de la famille. Que quelqu'un se lève. Ça peut être un homme, une femme, qui se lève pour conduire cette famille. Parce qu'il a fini sa cause. Seigneur, merci, je fais foi à la prière qui t'a été adressée en faveur de cette famille. Et je demande tout simplement ta protection divine. Vraiment donc des journalistes chameaux du désert Talara Sango, Panja Sango ya Congo a dino image en direct. Namoni ba mama nanga ba mama namoni bino na matanga ya papa na biso Jean-Pierre Kumbela. Bokolo bani ba relation ni bozaki na ye boyeba ki ndenge nini o etindi bino boy pousser bino boko matisiko a.
Bon, surtout le lot na matanga ya papa Kumbela, poto landi mwasi na ye azali mama leki ya neve na ngai. Neve na ngai na Kinshasa. Donc biso toza ko représenter famille di Mundu. Yango to yawa mais ça passe sali passe na ndenga kei. Toza ba bon souvenir na ye en tout cas sala mingi na famille na ye tout ça. Mais lelo nzamba pesa kaya zwaka lelo mukolo na ye ko kinza bazuye. Oh biso totika to continuer vie na biso mais to sala ka nzambe atia loboko na kati ya famille watiki na na cadre toujours ya panza sango tala kaka edino image maman ko lobani moni na papa na biso Jean-Pierre Kumbela autotika biso ko lobani bon na lobi kaka biso to leba tata mwasi Dédé to landi na famille di Mundu na konda famille di Mundu to landi mwasi na ye nzamba batela ye bisika ke. Merci beaucoup na moi pe papa na ngaza bonjour papa. Bonjour bon va y vivre aussi quoi. Donc on avait une corbeille bon madame nanga commune Mamarita. Donc nayebi moei donc très bien toujours sur la bien ma caméra très bien. Donc là tu apprendre qu'à en tout cas c'est une émotion mais il kamolo ba place on les arrêter biga que nzambe azui nzambe ta pesa ka nzambe ta reprenaka donc voilà que moli monnaie vendre na netol bara na et puis la paix quoi. En tout cas merci beaucoup quoi. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour. Voilà ndesson diga kokolo bani pona papa Jean-Pierre Kumbela autotika biso vraiment balanda biso na micro apanza sango. Ah que son âme repose en paix. Que son âme repose avec Mounioso tobotama banda ko botama après donc kokola après liwat. Donc c'est que le plus miracle non qui met à la petite sœur na biso batikali et puis na mère quoi. Pour la vie que son âme repose en paix. OK, merci beaucoup donc binomo bolanda. Bonjour maman. Bonjour. Bazolanda biso na panza sango donc edino image en direct nga comme on a journaliste Chameau du désert donc okolo bani na matanga ya papa na Jean-Pierre Kumbela autotika biso. Papa na ngai donc mona nga awa na passe moko na uti Suisse so na la Jean-Pierre Kumbela LT grand frère na âge mon pote Kumbela na yoki passe na liwa Kumbela po Kumbela to tamboli na ye na ba âge ba 18 ans to ko luka tant to luka bambongo na njili wana tozo kene baba Congo ko somba ba bilo ko somba ba kwanga ba poto zo akoteka bato ba yebi lisolo ba yebi na ba selio na l'air wana ba ne ba 70 mais quelque mais nzambe lelo azwi molimo wa Kumbela nazo regretter liwa ya Kumbela et salinga pasi makasi nandimaki te na âge wana pe Kumbela ko kufa Kumbela c'était mon pote. Maman siko tongo yokaki ke babengo na téléphone ba biki muto kola na yo yebi bien akufi okaki ndenge ni pasi na en tout cas na misubela ko na zwaki choc et sala kinga choc parce que Kumbela si ndenge na ndenga kende kini ndenga vanda na kini ndenga tonganda kuna ya kitoko na masina na zayi ko vanda na into zayi ko za na ye na bandeko kene kisasa to alaka na ye donc Kumbela za mutu mususu te Kumbela ya pena o ya fo soke yalaki bal mona kaliwa boye Kumbela lingai mambali wate alingai lisano yaki mutabatu alinga batu ino image ndenge bozo filmer boye ndenge bo filmer en tout cas nzamba pambola caméra na yo po Kumbela azaki moto malamu amutu ya batu oyo pe ba ye mingi na ba poto awa Kumbela mema asala musala na ye vraiment nzambe ayeba na kopambola bino musala na bino bosali na ba image pas etikali bana afo bana na ba grande sœur libota na ye bazalaka makasi po Kumbela yaki muta makasi c'est grand prêtre bilele bepai makambo nyonso epai donc oyo nakoloba kaka molimo na ye mpe manakimia nzambe ya bakulu ya bakoko ayamba molimo na ye po alingaki bato. Merci beaucoup. Merci maman donc panza sango donc edino image journaliste Chameau du désert donc masolo eleki kitoko elo nakoloba na famille Chibangu courage toujours maman courage Charmant Chibangu baby Chibangu bino nyonso bozaka molende papa zaki mutu abatu bino mobo kinenga zaki mutu abatu mais papa koto sokaza na mwa roloba bonjour papa. Bonjour. Koloba ni pona liwa ya papa na biso Jean-Pierre Kumbela. Vraiment comme langa Félix Yot papa Jean-Pierre na yebié na 2014 papa mo boboto papa Jean-Pierre
soki na ndako na ye akoyamba yo vraiment apona na été tata mo boboto vraiment bon nkolo kaka vraiment bon eza mokano nkolo esengi bongo mais papa wana il fallait umela na bato po ndenge na yebele pendant 4 ans oyo na okata swana moto même ngana za leki na musika mais après ça nga respect na ko na za mokolo aza papa moko azaki boboto asalisi bato ebele penza soki bato mingi pe lelo ba obenga na o ba parisien ba nani vieux Jean-Pierre aza ebele donc asali ya mingi nga za mona yelo vieux Jean-Pierre za mona njili mais asali makambo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Na ko poser question moi discret tango yokaki ke non papa Jean-Pierre akufi. Réaction no ezaki ndenge ni. Ngai le 22 na bengi papa Jean-Pierre nakini. Téléphone moto moso ayambi. Na luka papa Jean-Pierre oh papa moto zo luka wana wazata ke wapi. Abi akufi na tongo. Vraiment na kasene c'est ba blague ba aventure. Mais ça il n'a pas si moko au Sakanate. Le 22 le 22 septembre. Na benga téléphone le 22 septembre. Moto a téléphoné moto moso ezaki chauffeur na ye. Ah oui papa Jean-Pierre akufi na tongo. Nandima kité. Ezaki obligé tina na ndako pa na Villeneuve Saint-Georges. Bato bazoni mo bien Jean-Pierre qui a solo. Passe na motema. Papa na passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup Panza Sango ya Congo donc toujours dit nos images na sepeli donc na invité na yo donc na sepeli maso tokos na yebi ke no ya Willy tokozo la na koto zali to le la no ensemble Jean-Pierre Kumbela député élu par le peuple Henri Toko c'est un petit na kende wana za mutu na yo vraiment et dit nos images Panza Sango ya Congo merci beaucoup. Tous les Panza Sango ya Congo tant que wana sur place pour nous présenter bino ba événement ndenge le katwana matanga papa na so Jean-Pierre Kumbela na banana na maman bonjour. Bonjour papa. Tonto baba tebele baebi malamu ya papa Jean-Pierre Kumbela ba makambo sala bien fait na ye maman za a ko expliquer no mwa muke o ayebi pona papa Jean-Pierre Kumbela maman ko lo bani pona papa Jean-Pierre Kumbela ototi kabiso. En tout cas eza vraiment regret makasi parmi bato yo ba mona bola mo tonton Jean-Pierre donc ngape naza parmi. Donc les lois se retrouver na poto eza grâce na yepe. Omoni batumi bateka mapango bakoma leo ba locataire ba yape poto angote mbongo ba mela bango. Mais o ya sala ngato ya na epenza vol moko ti tokoma semula liboso na liaki na ndaku na ye mbeto liboso na liaki na ndaku na ye mwasi na ye mère fois ya bibiso tolali ya donc en tout cas ça qui est belé pour ngai. À tout tobane ko benge à tout à l'heure pour l'air to ça ba démarche ezala kaka so lobi na oh Marie-Paul à tout à l'heure alors to comment ko benge kaka à tout à l'heure donc azala ki mutu malamu to boite nde balobaka oso mutu akufi akomika mutu malamu mabepe ezala ki nango wana nga na ebite mais malamu na ele kaka belé yango vraiment akene ko pema na kimia ape mana kimia en tout cas batu batala beaucoup plus bolamu na ye que mabe na ye. Maman à suivre maman za koto maman. Bonjour maman. Bonjour papa. Kolo bani moi mon ka muke pona papa na so Jean-Pierre Kumbela ba Orlando boy ba talo koto. Bon ngana roloba plus pona biso ba oyo totikali toyeba ke toyebi ngonga te toyebi leur te toyebi mokolo te biso tokokende. Pona ngai na koloba tomilengelaka kaka po ndenge ezwi papa Jean-Pierre ekoki kozwa biso nazoloba en tant que chrétienne po ya papa Jean-Pierre esuki déjà awa mais ngai personnellement nayebaki ete nalandi batu nayoki bolamu na ye ebele nazolela na baoyo bazolela donc tozala prêt pe po toyebi te ekozwa pe nani après papa Jean-Pierre ekozala nani donc tomilengela kaka yo na okoloba. Merci beaucoup Panza Sango ya Congo denda toleka à suivre tokos balandi ya www.panzasango ya Congo ne FC bino kaka place dino imata zalaka makamba be salamaka alors namoni wazalaki frère pe ndeko ya Jean-Pierre Kumbela grand frère kozanga Jean-Pierre Kumbela ne Bon, c'est noté une
likambo ezosala biso pasi na mawa mingi ya koperdre moko ya biso ndeko na biso na nkombo ya Kumbela. Ye tokoli na ye esika moko tobeti bale esika moko, donc eza pasi mingi oyo ngai nazoloba boye ngai ndeko na ye Abdul ngai nazoloba boye esala biso pasi mingi na mawa mingi, mais que son âme repose en paix. Toye pe awa na mwasi na ngai Claire Lucy aza peme na ngai, to souhaiter bana nyonso anjili surtout bana quartier 3 biso ba courage na koperdre moko oya biso quoi. Merci mingi, que son âme repose en paix. Ozanga eza pasi makasi, fallait pas kufela bongo. Vieux moko gentil mutazanga mabete zate ko lokola kufi nde balobaka malamu na ye. Azaki aime la solana batinya so bien, donc que son âme repose en paix. Message Zali. Donc pour la perte pas Jean-Pierre, ils ont vraiment perte immense, surtout pour la famille biologique. Il y a vraiment surtout Kabula Mawa parce qu'il était quelqu'un de bien. Il y a ils ont justifié. Mokilo et Tondi, c'est vraiment pour notre salut le dernier hommage. Nzamba Zalanaye et que son âme repose en paix. Je n'ai pas de commentaires à faire. Merci. Ngana kolobaka ke nayebi papa Jean-Pierre Bambula ebele ko perdre ye eza vraiment kilo mingi pona biso eza perte moko munene pona biso nyonso pasi mi na motema mère afo bana nyonso atiki na bakoko metoyebi ke Nzambe oyo abatelaka za Nzambe akobatela bango ozwa soin na bango. Papa Jean-Pierre mutu malamu meme na kati ya Lingomba apesa musala Nzambe ekende liboso atalaka te ayebi elo ni babengi kosunga tika ata na misala na ye wana eganga Nzambe asala ye bolamu na progéniture na ye oyo atiki molimo na ye pema na kimia. Moi, c'est particulièrement sa fille, ma copine charmante. Mes condoléances à toute la famille, particulièrement à Charmante Chibango. On est de cœur avec eux. Merci. La vie na ye gifular mo le beko zangate. Moi, Izara ebele une image moi ebele par rapport à la vie de Bisso. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Donc tous on sera le coup dans Nzambe hein. Non, moi ebele kaka. Et on tous ça on a poto kabula mao. Merci beaucoup Edino image pour yo Olanda tout le temps. En tout cas merci na Panza Songa Congo. Edino image en tout cas félicitations parce que yo zanga raté na tango ya mawa tina tango ya sengo. Alors lelo tout ça na tango ya mawa to père de Jean-Pierre Vewana en tout cas nakuta na une fois to va na ebo to liane pe nguba pe na boena ve wana ko mona suka na mona give na ndenga kenda ki na ke okudaye eza mawa trop passe na mutema ezaliwa donc na opesa kaka ba courage à trop na famille biologique na ye et puis na o bazali tout autour na ye ba famille tout ba balandi ba camarades na ba mi en tout cas ba courage à trop te ba ka ko vanda bien tout ça la bien na bato po te bilobi na bisote eza passe mais nzamba zo lokumu na 11 leki en tout cas merci beaucoup à toi Edilo Image et Panza Songa Congo. Merci, c'est votre artiste Kylian Maleko, autrement dit Cochon Blanc. Merci beaucoup. Chef du groupe Janifai Franco Nabango ou Lutumba Mtalobi. Merci beaucoup. Zara passe parce que Kofi, on a bien aimé vieux comme le grand prêtre. Donc ça vieux to messana qui trop, d'autres là moi parcours histoire et puis dans quatre ya parcours wana qui ça là qui to yebani to mesani mingi quoi donc vraiment liwana sali passe makasi donc il y a vraiment présence absolument justifiée to ye kosangana libota pona roler la vie na biso ne bibi le biti to uti putu to zonga putulu donc vraiment passe makasi quoi mais bon ça mon canon nkolo to on a choisi nzambe moka lingaki nzambe apesa ki pe azui to zunsika lokumu pa na voilà merci. Tu appelles la play Angela wa James Mabiala alinga lokumu mingi ya uli la veni Kumbela. Moi miko. D'abord nakolo ba mes condoléances na famille avec Kumbela parce que donc c'est triste quoi. C'est mon vieux. Donc si je dis c'est mon vieux, c'est vraiment mon vieux. Donc na zakuna minga rolobate parce que ça fait mal quoi, ça fait mal. Nathan et Belé auto passer na vieux wana donc solo na mona oui ça fait mal donc je manque même des mots. Merci. Na famille ya Kumbela eza mawa mingi
nayebi kumbela asaleli nga makambo asalaki donc so naza na bana mibale na poto awa ezali grâce ya kumbela mais na mokili ezalaka le bas et le haut bon tokolobela plutôt malamu ya mutu ke mabe ya mutu mais mabe pene eza nango te mpo na ngai donc nazalaka na regret mingi nandimaki te ke tokokabana na période oyo mpo ake na fleur d'âge mais mwasi atikali likambo te tokosungana atikeli biso mwasi na bana tokosungana kaka voilà eloko nazalaki nango apesa epai ya mwasi na ye manto nakolobani kaka ke akokonte sur biso abanga te akonte sur biso tozali kaka naye kolela vie na ngai kozanga veno kumbele salo nini pasi na motema pasi ebele ya koloba mingi eza te pasi ebele mes condoléances na famille biologique sœur nanga Fosine na bosani te charmante belle biche on est ensemble koyeba famille mobimba si nayebi mpo eza famille nanga balobi changu andei toya mpe na ba bienvenu vangasele message pour la veno kumbela s'il te plaît. Oh, moi ça fait mal pour la vie, tu as un souci donc on partager ensemble. Pour la vie dino donc tu as Anin. Et dino. Moi que tu as vu dans biso be ma do viens sur bien en ngapema. Donc on était déjà beba na ikaka. De façon donc moni Jean-Claude de Sevi na moni vangasele, no moni ku Seviko. O moni ba masa batati. To lele kana ndenge kokeli quoi. Donc ya se passe à trop pas via Keiba atiki biso kama lobe yate yanzela mutu nyonso edi na mutu image mutu na biso akala ya bana so ba photo ya bana so ba photo c'est ka ba photo bani masala nga mo edino yango papa la ngai na mona ke uta ko cha fleur pour la veno kumbela ata mo le loba moko mukeka isa moi bien wana avie na nga donc za singa ya fona zala na matanga ne na réaliser va que via Kei wana avie na ngai na sepeli mande makamne be l'équipe bien. Oh, babi ba prete ba alia ba babi na nkosi pe bazali awa. Moi lilo papa na veno kumbela. Plaisir à trop bon. Moni amour yango kaka. Donc tu es to la vie na biso to partager. Je kumbela Kei. Donc biso ba bena nkosi to pour to participer quand même na Zebris et Zapata. Vraiment na se plaît trop et dit nos images. Donc si on a tourné en kutana ba masse de belé vraiment c'est un plaisir. Toto lingana kaka na kati ya mokili quoi. Tout ça la bola mo po hein. Tala j'ai accueilli personnel. Il y a sali oya nzambe hein et koki tane koki donc voilà. En tout cas tout se plaît trop. Et d'une image plaisir à tout. Non, so que son nom repose en paix. Grand frère nanga Sainte-Thérèse. To kola na ensemble quoi. Nanga ta Sainte-Thérèse na kola Sainte-Thérèse à mon père. Bon, que son nom repose en paix. Nanga mo lobate. Merci. C'est plus Zapata. En tout cas, tu es un enterrement à papa Jean-Pierre. Donc papa Jean-Pierre Zali, papa Sanjili. Donc tu reposes le coup quoi. Donc honneur, donc dernier honneur donc moi tu as battu bela wa ngana zamana papa Djoukou. Donc papa Djoukou moi de papa Jean-Pierre. Donc bana bana pota kala, bana pota kala. Donc on appelle si famille papa Jean-Pierre. Mais je ne souhaite pas mes condoléances, nous sommes l'équipe, c'est la vie et un surtout. Voilà, on a passé les blancs. On a souhaité mes condoléances à la famille Mobimba. Na charmante, na mère, na bango, donc toute la famille. Biso za lora ba frère na bango bane. Donc ouais kutu aza père na biso, Yanjili. Donc ba père Yanjili quoi. Donc on a souhaité mes condoléances na bana tout Yanjili ya Tchang. Merci. Jean-Pierre Kumbela, bon, et nous on a Koloba, vraiment que son âme repose en paix. C'est un frère, pour moi c'est un frère quoi. Je dis mon kilo toya, ils ont mon bébé. Bon, le lot où il y a mon collègue Koki, biso batutika na bitumba. Mais na mokili conseil na kopesa na biso nyonso totambola bien pour mokola suka nzambe a récupérer mitema na biso. Voilà, et le lot on a ko bangwana tolingana po eloko wana ndeza tout clé ya vie eza wana. Toza bato moko
même Congo peut marcher pour nous bolingo entre nous exact et là on a kolobaka ngwana bon famille tikali ba tiki biso bana biso to ba tata to ko la chepe bana na biso te maman pas zali on est ensemble quoi voilà et là on a kolobaka ngoyo eza passe ko kabwana mebo comme yanzela biso nyuso hier précipité biso peut to Hollande pour olingo lingate eza passage obligé quoi voilà on a kolobaka ngwana ça m'a touché là. C'est bon. Merci. Wana ezalaki oncle m'a touché là. Vraiment azalaki moninga na ye, bavanda ki na ye, balia ki na ye, famille. Babi na pena mbuta. Ce moi message yali pona ndeko na yo o asili kotika yo et ça la moi bien. Bon, message est ko zangate papa. O ezali dernier hommage. Tu veux repasser ça pas ndeko na biso. Frère Jean-Pierre Kumbela, atiki biso. Nous allons aller longo, il y a Mingi, nous allons aller ensemble. Bon, Mingi a la réalité, et là on a rappelé à son âme. Nous sommes à Tikali, tout mi batte là, et puis tout mi lingue là sous parce que Mukilo yo, tout est bien raison de la sauter quoi. Donc c'est compliqué. Bon, Mingi a la réalité, on passe tant de temps à mérite dans le Cameroun, moi Mukeka. Bon. Nga pendant nazali comme mingi akoloba te soki vraiment na tenir na lelo ezalaki mpona pesa au revoir na moto na biso azalaki frère azalaki pena nde tolobaka mpangi tosali na ye mwa misala ensemble tolukiluki ensemble dernièrement même naiti kopartage na ye mwa bamasolo mike na Kinshasa na mois de juillet na Matete na yebaki te ke nzoka ezali mbala suka nazokomona ndeko na ngai donc na ye vraiment awa mpona souhaite ye kopema malamu place ye akei abundi etumba malamu na vie nzambe abengi ye parce que amonaki ke ntango akobenga ye ekoki eza nzela ya biso nyonso tu biso mpe tokolanda kaka place akei apema na esengo nyonso toyeba ndeko ebele tozali awa moto na moto aye mpo apesi kaka au revoir. Donc voilà, nous sommes là, nous merci vraiment, Nandeng opesi nga parole, nga komonanga Wali Bongombe, naza moko ya baninga ya Jean-Pierre. Je pense que Jean-Pierre Mankanzu na musalo to sara lelo ya bibende, ye mutu apesa nga guwa na nzela na ye. To sala tellement makambo ebele. Na idèrement na mois de juillet na Kisasa bengi ngai. Abi nga Bongombe. Ngabi boni ozalia ngabia nazalia abi nazoa na yo mona yo. Mais dommage que domona itenga na joa avion na zongi. Mais na ye quand même na kotika pamba te na ye na femme na nga na famille na nga mobimba. Toko accompagner à sa dernière demeure. Vraiment que son âme repose en paix. Et zanzela biso surtout mais il a précédé biso les kambote biso to yaka. Vraiment pe na kima. Merci. Non, tu peux se mes condoléances à la famille à vie. L'ouest pour la biso nyonso. On a zaki na biso. Bon, que ton homme se repose en paix donc et l'autre le bara ande angwana mukili yango to yaka to bota marape to kufa na biso. Essentiel yango ya sali bana ba mona na vie. Donc yango to moni donc en plus vous avez bien abattu nyonso yango moni bato mona bazali. Donc ça nomme repose en paix. Et en plus, famille Mobimba, donc qui m'est là, papa t'es avec votre malam. Ok, merci. Babi, tu es la vie Kumbela, bandeko na ye, ba famille na ye, ya changu ba alia wa vraiment, ba yeba ki malamu mbuta, moi le beali pona kozanga vie Kumbela na bomo inao. Enfin, pona kozanga mdoko la Kumbela, ça c'est vraiment zali pas si mingi pona biso bandeko ne bana changu, bana njili plus précisément parce que eza moins émotion makasi.
towuti enterrement sikoyo to na kati ya sala awa tala vie mawa azotungisa ngai toza mokema masolo awa mais eza mawa mingi tosili kozanga frère na biso tika ke vraiment pas akei ke nzambe azala na ye que son âme repose vraiment en paix. Merci à trop. Ozomona awa aida zo compliqué ngai tellement trop. Merci à trop. Ciao. Babi Tchango ensemble toujours Mbuta. Message Ali. Oui. Merci beaucoup dans le micro. C'est Farisien Massidi de Farisien House. Bon, pour l'instant, tous en matanga ya ndeko nabiso, frère nabiso, Jean-Pierre Kumbela. Donc bon, ils ont trop mais toujours pensé à l'élo, le qu'on appelle obsèque naïe 100 000 € à cimetière bon. To kundie na sengo, to leli vraiment biso nyo soba na Paris. En tout cas, to senga qui pas accueilli, molimo nae et ça vraiment ya kopema na kimia. Moni. Bon, to bima na salle sikoyo. Oyo tokaboli na bango tokaboli mwa oyo monani sikoyo muna muto simanzela azonga mais bon eza mawa trop pour te perdre ka mutu. OK, ali frère na biso. Merci mingi. Merci. Oncle, moi lilobe ali. Non, jeune balo. Lilobe ali ka ke ndeng to perdre ka vie na biso azaki ne monument na biso ko. Yango souci ka trop. Pas que ya kende ka bien biso to tikala pe ka bien. Ilobaka na zaki na ngwana quoi. Merci à trop. Merci. Ouais, Dino, merci. Bon, nous sommes tous les kotika moninga na biso kumbela kei. Bon, to souhaiter ka kende ko pema pour mukiliza ka bon mutamuna mukona ye, biso tout Holanda ye. Merci Dino, Bilili. Eza pas si mingi mais eloko na lobaka que son âme repose en paix. Merci. Merci. Eza pasi mingi. Monsieur Kumbela Kei, totika na maboka nzambe, que son âme repose en paix. Merci. Bon, voilà vu na ngavuma banaki to sana ba traction nzela bandundu. Vraiment, tout le monde est comme un tchaba kutia. De mondialiste. Bon. Et c'est que les lots de Zane Souté, tout le banini, nous sommes volontaires ensemble. Que Molimo na Eva na Kimia, et que Ba na Rande, Kola Makasi, na Mwasi, et que Kimia est à la carte na Libota. Merci. Toko sepele trop nengi to kunda motola biso Kumbela Jean-Pierre. Alors matangi l'équipe bien tout ça na salawa, yango to pesaka longo na bato to baleki. Plaisir à trop. Merci beaucoup. OK. Na sepele à trop, vena biso kundem na Kimia. Nga Fredo Moteka les plafonds de Paris. Ouais, bon, vena biso kundem kitoko na honneur. Donc les femmes tout bazawa. Tout le yankanji de bazawa. Donc merci quoi. To continuer bolingo tout ça nango. Ciao. Edino Yemeji. Nana mamolo ba mingi tewe na matanga ya vieux Jean-Pierre. Njili mombe zali awa. Ba mezo ba ve bileson. Biso tout ozali awa. Tozo vivre ka. C'est ça la communauté. C'est mezo. Bon, message européen Yali. Félicitations à Moutounioso. Banda Choko Yaki Kina Leloyo. En tout cas, présence à Moutounioso. Donc félicitations à Moutounioso. Merci à Moutounioso. Donc Jean-Pierre Akundami bien. Ainsi Momoni Nenge Batu Azali, tout. Donc c'est que Matang l'équipe bien. Tous à la Bondeko. Namara Tokutanaka, Ezagati na Matanga, mais tout ça la famille, tout ça la qui tout kanganaka, ils bien. Donc merci. Message à moi. Kozanga ndeko na mbali. Mesana ki tellement trop. Dernière fois tokutanaki na ya wana simaba ndako la ville de Saint-Georges Kakawa na rue de Paris. Balaki yena Laurent, mwana papa Makanzo. Bakotinga na kata ndako on atali ndako ngo to solo ni momuke. C'était encouragé. Tokoli ensemble. Puis là, la musique na ngai trop. Na kokoloba na ndenga mabete mais c'était l'un de mes fanatiques, ce qui m'encourageait quand je faisais la musique. Donc paix à son âme quoi. Nzamba batelaye que la terre soit légère pour lui. La suki kawana. Chiki Sonia. Merci, nous passons un micro. Mais je n'ai pas beaucoup à dire, c'est que
Maratro, Jean-Pierre nous a quitté. Mokili tambolaka ndenge wana eya tour na ye po aloya mokolo na ye mais eya nzela ya biso nyonso commentaire ebele ya kotia eza nango te po il était avec nous, il était bien avec tout le monde. Bon, lokola nzambe abengi ye akende kopema ce n'est pas grave aussi po biso nyonso tokolanda soki tokoremercie kaka baoyo nyonso baye kolanda makambo oyo tosangani bisika moko. Merci na bango. Et puis en plus, que son homme repose en paix. Vraiment, c'est ça que je voulais dire. Un très point, voilà. Merci. Jean, c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc, agence, il y a fret, on a bateau, on a avion, on a wapi. Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Soki na un contrat, na agence minene te ekokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie au Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minono te. Maman le global PM Express. On bise toujours artiste Oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture na chose aller de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundono te. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais aérien, maritime, téléphone, et dit nos images au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la reçu des relations basées à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons la fret de conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le team de l'avion. Le team de la petit poli, la police express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez que vous avez mis au fouti à la poto, au salimaranon sur la kin, la ndenge et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les cas qui n'akin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tien les lots, aux huiles les lots. Vitesse de diffuser. Global Express, bas côté les masses.